Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Voilà, il faut dire que le Congo a de très belles voix, puisque notre musique, vous le savez, a de talentueux, une musique de qualité que nous proposons, mais il faut dire à 90% une musique rumba, plus sur la femme et l'amour, hein, vous le savez. Mais on aura le temps d'en parler avec nos invités. Thierry Migler, il y a Thierry, comme ils m'ont appelé, il y a Thierry. On a un Ramukolo. Dès qu'il avait un rôle, il y a Thierry. Oh. So bien il y a Thierry pour elle. Il y a un Valeki. Il y a un Msupo na imba Mouramour, na imba balbum nyonso. Excellent. Pour M na imba balbum nyonso, on va bien ngaya Thierry. So on appelle un rôle Thierry. Oh mais quand même pour batutu ba mo bien. Mais nazo bien déjà il y a Thierry. Et ça linga bien fort. Letine on a un trésor Mbumba. Mufinu fini quoi Dallas les États-Unis en Talabiso. Boutou mais en Talabiso peut-être. Mufinu ko ya Dallas. Sinon ça va? Oui, à ça dans Nzembo Suzo bima na fait un album na biso bima remix ya Nzembo Ocho Tala. Remix tango ezali, remix bolingo politique to ke na mo ndenge moko boy. J'aime pas quand tu parles. Pourquoi? Nalingara okatango yemba avec ta belle. Si on a préféré to banda na moi générique parce que to misa de ni na biso lobby. Lobby de to banda promo na ngo donc faut to mekango ta moi moké. Malgré que la vérité na biso ayeta bo biso mettre ça le fort to betaka bongo. Ayete ndenge. Abeli. Vous avez un moko? Balami balé mais ce qu'on moko siko a voyager qui a déplacer mon moké ce que tu scale na moko ali moko soit auto bela abeli fort. Ah d'accord. Comment titre générique nini? Générique vie. Vie. L'album, il a tiré album Le Vent. Le Vent. OK. Ouais. Voilà, animateur à ça. À ça t'es? Na kota so bazali. Ah. Kérékou. Ah, ça na bon moi. Ah d'accord, dans 16 hein. Allez-y, venez. Ah, que base. Pour ça moi le bosso. Yamo! Boulot toujours! Ça c'est boulot vexé! Naïe! Ala figo, oya baba pour naïe monta bobinisa! Ya Thierry Migler, mi sabo kili bato nyoso boyebi! Wazo boyeye, ye wana! Akozwa libabe! Wazo boye soda mugada na Luanda! Akozwa libabe! Wazo boye rike basende na Londres! Akozwa libabe! Emwane ye kia de tadi no bambi! Akozwa libabe! Emwane ye kia de chogolofo! Akozwa libabe! Digi boss babo koman! Tapi wuse uchi machine! Nyata! On y va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, toge! Analyse base de Vimbanayo! Yo! Osana makamba kila nogo boxende mama Vimbanayo! Yo! Você vai ser de Vimbanayo! Yo! Osana dama passa go boxende mama Vimbanayo go boxende mama Vimbanayo! Yo! Yango! Yele pade! Oyo baliaka na Yesu, bango bato batekaka Yesu. Eza lokola ba oyo bavanda na keke. Bateka Elenda Cartago, Olisese, Bea, Tanya na Fernandez, Koko Kiko Salana Masana Sengi Yombongo Koboya, kasi soki beba sengi. Baba Pesa, Ataka Belo, Baba Pesa, Francima Vimbi, Baba Pesa, Lodi Bebote, Baba Pesa, Sore Mbumba na Dallas, Baba Pesa. Na considère na bombité, na lobina na de vérité. Toke, c'est que je suis là ça n'est l'encore. Eloko, C'était un bongo. Eloko. C'est quand c'est belle makaya kutakawa. Uge! Ça c'est le Yango! Papa Mama, simple bongo. Iradi. Dans la Makamoyo! Si Dabilele! Eh, on y vient! Vi! Ozoka fino kola Viviane. Ozonya ta fino mambeta. Zambalona! Ezagavi! Babengo mobola. Ezagavi! Ya bakoma kopesa simanteri na bango boba beta. Ezagavi! Bandumba babuli na cheche butu baluka. Ezagavi! Chouchou na tatila mama na beli pen la soir. Ezagavi! On y vient! Vi! Zongo fino kola Viviane. Ozonya ta fino mambeta. Zambalona! Vous êtes assez.
Osa danseuse? Tala boy liboso. Osa danseuse? Osa danseuse? Comment on a ni? Merveille. Merci, merveille. Très bien, générique Kitoko. Il y a Zonga Simon. On dit qu'il n'y a pas de bima mon cœur. Côté moi, on a eu bimaki. Ah, pas ni te. Ça va, est-ce que bon, il y a bima quand? Et ça déjà na YouTube. Et puis ça na la plateforme sur téléchargement. Promotion en bandango lobby. Donc to banda promotion en lobby, mais album à la fin il y a mois haut. L'album à la fin il y a mois haut. Fin du mois déjà le vent est bimé. Et bimi. La titre c'est bimi. Et puis na bossa un koloba et le mo boy ça la surprise mo boy. Na pesi merci na massa na ngai frère na ngai bina filé. Moni mutu ceux qui a reconnaître yo il faut pena ko pesa yeba merci quoi. Na vandi bo parce que ba basé belé. Ba chanteur basé belé o a sollicité bon on peut passer la featuring mais na vandi na parler boye bina filé abenga ebisinga no ya chéri na za na posa na album na yo o ezo bima o levant tout ça no featuring biso mbale na album na nga o pezo bima tout ça la fit tout ça atayo senga ki o lobaga yo bengi yo aya chéri biga nga posa raté c'est là so rotunia o biso pina ebika bina fila posa raté ngesa nga plaisir na considération na téléphone oui benga 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 t'es continué ça nga plaisir obi ça nga plaisir ni le ça nga bien considération parce que tous est belé malgré ozagi parmi ba kafar kutwa là to sukola de maboko to sukola maboko Tony on peut ça qui o makambolo te ma polémique yo on aura le temps mais yo lobi makamususu te na lobi kaka Maestro Fabrica ça perd na biso yo mosko mo développer na loba mo bandakala et puis na loba mabete Maestro Fabrica ça perd na biso so le loba ba bi Thierry Migler ça pona Maestro Fabro so ki ba benga Thierry Migler chanteur par excellence ça pona Maestro Fabro si excellent. OK ya Thierry nenga lobso minute ouais bat ba oze ba yo ka bless ki ala panya munu alinga zela yo kayo faut ba yo ka vidéo ben wili ba wi générique o ba tala ngo déjà lobi na ba TV ba tala ngo dalo ba tala na ben na vidéo ben wi to boka denze bomba to yo kayo pour se séparer mais si ko ba animateur faut ba chanteur de bazon excellent ouais je permets félicitations à vous hein. Merci. Bon bima pe malembe ko tout en respectant les gestes barrières s'il vous plaît hein? Distanciation on a c'est ça ndemba vocal doucement tika fiesta Gogi contrôleur s'il te plaît non on est en direct on est en direct c'est bon alors on va faire plaisir à Ben Willy le Gabonais puissance mondiale. Il est en train de suivre cette émission, donc nous vous saluons et nous vous souhaitons un excellent week-end. Baninga basimbi bolingo ngana simbi mokuya chérie tala makambo sali onuringa nespoir simopesinga mokongo tala makambo sali natongo nalumbaki sola bolingo na pokwa sola déception tala makambo sali nazananga branché yoza débranché chérie c'est du chicken c'est du lait chérie ozanesi kakaka ngana kaka na ngabe manazo néglige nga nazo protéger ye manazo bakisa nga nazo lokota Stéphanie kobongo bolingo ya motema nazo souffrir mais nazo linga ye osekanga te naza yuma te eza bolingo koloba na moto te moto balinga baprotejaka oh bébé
na chantier koki batekeli nguba mazateki babrik babavoise susi etekinga misuni na nzoto na nzoto obikoto na okambeni yoka pena malobe albitra va debi na ngai video eboyi albitra va debi na ngai video eboyi video elukelinga makambo obe shira lobi jete nanga ezalaki litige soki ezalaki litige motema elingaki oboya motema evandaki kasi video eboyi video elukelinga mat Copperfield David Copperfield Yaya Mes larmes coulaient dans mon cœur. David Copperfield. Stéphanie Kokongo. Yebaki Lolibwe komisa kakilau. Makini mama kosumila keto mipata. Kati ya kubakisa bodi. Yaya. Itudi fwa na minyono plein. Kitoko. Ça va? C'est ça, c'est le week-end. C'est quand le diable? C'est quand le diable? C'est quand le diable? C'est quand le diable? Kitoko. Aïe. Tokezwa. Ben William Bilov nanga oye komela Stéphanie Kobongo na landa ye bombe sigi bombe Ben Willy coronavirus eboma bebe na kaniselio mabete mepete tokoti ozwa pe virus yaka pasi nanga Ben William Bilov nanga oye komela Stéphanie Kobongo na landa ye bombe sigi bombe Ben Willy. Non mais il a une belle voix. Je n'aime pas quand il parle. Hein. Il m'aura tellement bien. R9. Là, vraiment, on va inviter Bélé, mais on va faire un effort de recevoir tout le monde. Oui, fais ça. Le message est qu'il faudrait remercier Thierry Migler, n'est-ce pas? Ah voilà, c'était le message qui voulait. Nabosani, Jimmy Mutombo, le Brésilien noir. Ah ça bien. Espace contrôle. Tozoyemba na bina filé l'album nanga tozoyemba Jimmy Mutombo. Mutulanga yi. Ayibisenga ifona yebisa yo. Ayibisenga fona yebisa yo Jimmy Mutombo le Brésilien noir et puis na section musique mobimba wana eza groupe na biso ya libanda. Niki Sheta donc ba Masatu ba libanda MC Lea ba Angola nyoso ba vient ngalo ba via de l'arbre ya mana ba vient Bobo de Musso. Un peu de se reposer à Thierry. Ba vient Bobo de Musso. Prends ton temps s'il te plaît. Non mais à moi pema. Non bina te. Bina ne te bomio. Na bina te. Téléma no malembe o récupérer. Et ya te attends na lo bezara bo na téléma to so la bien siko. Ah voilà. Ah ouais. Ah mais non ça va, je suis content. C'est du chicken. C'est bien. Alors Boro Ebimakan préciser la bateau Borlandao parce que déjà très belle chanson. Pour obima bor oyo to bandango lobby déjà bazongo na ba TV tout bazongo mignon so mbale générique vie na vidéo Ben Willy mais Zebede a mieux placé à opesa ba blom so ngala okolo ba te on a évité Zebede makaya kutaka. Ah, Zebede, en quelques secondes, voilà. Attention, bonne santé. Excellente journée. Merci, pareillement. Sinon, ça va? Pour être très positif, depuis le 30 juin, c'était vraiment magnifique la conférence de presse. Alors, vraiment, ils sont disponibles. La musique riche, automatique et en couleur de l'artiste Thierry Migler. Merci. Depuis la session de notre pays à l'indépendance, c'est la première fois que la symbiose à Céline Dion, la musique congolaise. Donc c'est du bombe. Ah ben on y rumba à la Céline Dion. Voilà. Je tiens vraiment à saluer en Angola. Là je vois Pasteur Paulo Maka en Angola. Je te salue. Stanigo Labasunga, Force One International. Je vous salue. Merci, on va écouter. Merci. Notuna bato bazolekawa bakenotala bato na buluo batuna bango motuna oyo soki basi oya bango eleki oya ngai
ata kutu moto oyo alimisaka te soki avange akomaka soulage vange na yo katitikelanga bolingo ye mama ye mama ye mone ba chicken natelemi na balabala tomoti popa natie maquillage wana nyalinganga. Merci beaucoup. En tout cas, j'aime bien, mais c'est... Ah, bébé Bouchou, ça va? Bébé Bouchou Balotelli. Bébé Bouchou Balotelli. Dernier fils. Il n'est pas ça le mouvement, hein? Bébé Bouchou Balotelli. Il n'est pas ça le mouvement, hein? Ah ouais. Oui, oui. On vient à Bissou. Thierry Migler. Ah ouais. Il y a Thierry, il y a bien Migler. Chanteur par l'excellence, n'est papa bien à Kimoni. T'es bien comme on doit bien à Kuna. La raison s'opposée par lui, papa bien. On doit bien à Enzulukable. On doit bien à Enzulukable. Comprendre, Moni, ça c'est la famille. Moni, on a demandé pour ça. Moni, ni le roi de la forêt, n'a pas si qu'on comprend mot parce que l'année à le bar. Oche tic, oche clac. Moni, benga kon. Botia na on clic clac na bino avant la bino mbalé là. On va la bino mbalé. Boye na. Te nali ngai lo moboy na nali ngai lo moboy via yem abina eza elo moboy na talaki mikolo te ngali bozonga na villa nova donc te na to nga to villa nova de abiso déjà le ba beta ke lo moto yemba na bon improviser comme ça bino bobima déjà bokende na bino merci beaucoup ah na benga bino te hein mais la merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci yoka bébé wo Tala, put one, yeah. Bima, Bima, Bolling work, yeah. You're not bolling work. Non, c'est moi qui les mal, de même si les bonnets malheur, n'a limité, ce que ça qui ne connaît pas ça pour moi. Na moto na zala kisha mona lisi babolingo noe sentime leki atelomelo posana yesonga zero hallelo zero pardon CV qui a la jambe gâteau hallelo. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.